bonjour na baimbo kanabiso de partout bisque vous a biso à travers site Nabino www.kleboa.com. Alors lelo kaka pona koluka intérêt général ya mboka na biso, intérêt général ya baimboka ndeto ko luka moko ya baimboka oyo pe alobaka makambo oyo et les rappels de Famaël et à Bato, réfléchir parce que Ming Bakoloba qui Mundela Ibabiso Maël à Pakola Biso Bozobanae Poto Zonga Sima. Est-ce que ça a vrai à l'Okuta va prévenir les hôtels ça tout ça trouvé bango lelo à travers invité Nabiso Papa Kangi autant on peut déjà Mbote Papa Kangi Mbote Ndeko Bayinyama bonne santé Kimia Nakati Etumba. Alors d'abord Yepsa Biso yo oza moto église des noirs oza congolais patriote. Bon, nazali bongo mobundi na centre Vuvamo. Donc naza mobundi ya Baindo na centre Vuvamo. Ekambami na nani? Ekambami bongo na mfumu Nkusu Nkiambo Nzala Mpanda na Angola. Kuma olia mbongo lelo a pouvoir. Ah bon wane saka elobeli na bino po Baindo balinga bosembo te soki bamoni bongo to lobeli bosembo nde wana balobi kaka bolie mbongo. Omoni nzoka biso toza bato to kolobaka bosembo ndenge yango ezali. Aussi mon yango ezali mais Papa Nkangi d'abord tout nous d'abord la source na biso pour na bino importance ya comme ezane parce que yo linga ba benga ba na komba ba François te ya ba jonte prévenir ko zo benga nga bainyama homos ezali comme vraiment oyo ya kati. Ah bon importance monene ezali na kati ya kombo po omoni d'abord kombo eza ko pesa origine ya moto. Pe kombo ebombi bonzambe ya moto kati na ye. Nde wana komona ngana ko sepela mingi na bengo bainyama po ba bainyama ba bandaka ba bainyama basala bongo kati na yo. Omoni ndeko pourquoi pas homos par exemple. Te homos elakisi ni na monoko na bino yo za ngombete. Homos ya komba papa nanga elakisi izana kitete la elakisi hommage la Osaka. Ah wana okata ki ngonde na mokuse homos. Omoni siko tango po bino na ebite boyoka lokwa mwa soni po ba benga ona kombo lokwa bainyama il faut chamwa ba homos po sala ka lokola moi bandenge ndenge na yoka moto moko boyoka ka Fadon House donc azo benga banga po baloba ne fayulu. Tu as fait sa précision parce que Homos Bozo Moneza affiché c'est le nom de mon père lui s'appelle Osaka Nuomajela Homos et puis Bainyama c'est le nom de mon grand-père yango ça la Bainyama Homos ou Homos Bainyama c'est-à-dire c'est moi. Ah eza malamu mingi lokola eza bongo kombo oye uti na bakoko na yo po omoni na kati ya kombo kombo ezopesa origine na yo kaka tango bako bengo bainyama mbala moko soki oza na France bazoyebake moto wana aza africain soki oza na Sénégal tango bako yoka bainyama wana bako yebaka mbala moko ke moto wana ifo azala kaka congolais omoni epesi déjà origine na yo pe elamusi ki bonzambe o eza kati na yo donc na tango nyonso tu moto aboyaka kombo na ye pona kolandaka bongo kombo ya bapaya eza bongo liwa pe kokabwana na tata oyo akela likona se ndakisa moketo kopesa omoni tango Mobutu aye kosala politiki ya retour à l'authenticité azongisi bakombo na kobanza mboko emataki même Zaire bandaki ko dominer dollar metala lokola bozongisi bakombo ba Alphonsine ba Albert bino moko bomonika ndenge ni mboka ezotambola omoni ndenge mboka ya kotambola donc ngolo bake kombo eza na influence makasi na vie ya moto et puis na pays moko songolo mpakala ingeta na continent pays moko songolo mpakala te mais na continent po omoni tango tata mokeli akeli bato lokola zuyo moyindo atie yo na mabele ya bayindo nyonso apesaki yo na kiboyindo donc eza bonzambe kati na yo il faut esalela lolenge wana donc faut lingango soki atiaki yo na mboka ya batetela po babengaka yo omalanga sepela na yango eza na tina makasi olela mabe te bon nalela nani nalobi kaka po napesi ndakisa me nakolela nani ngai moyindo nyonso to aza ndeko na nga na sepela kombo na ya mobo e bon nayebi hein. Ah bon peut-être na ndenge na bino mais na ngai nalobi kaka po eza kombo bongo ya baindo lokwa pe Papa Nkangi ya kombo baindo lokwa pe bainyama eza kombo baindo eza kombo baindo mais lelo par rapport à église na bino bobandi ba campagne kala mundela kosa biso il faut tozonga na bokoko na biso yebisa biso non ba campagne o bosala ka ne bolobaki mundela kosa biso lelo po tozonga sima akosa biso ne loroni ah mondela kosi biso na makambo ebele neti nini mais moindo aza déprogrammé lelo yo moko mona yango te ke boza déprogrammé na nini na nyonso balongoli bino meme na kolia boza déprogrammé classe o bosalaka po lelo oyo moindo nano atanga te na lelo oyo epela balicencie to mona bango lelo même na France nde balanda biso sikoyo na baangleterre balicencié bazali docteur
meza mawa mingi soko zo ebisanga ke na mboko ba licencié ba linga na omona bango te wana za ba titre honorifique ba papier pour mona bango fo basani mais pona mais bayeba ka mboko eza na bato maele na mayo eza ko salema na kati ya mboka wana mais soki ya solo lelo tozana ba docteur en droit o ezali ke po ba beta kaka mwa lisolo ya mboka na bango fo longo ke na Belgique wana lobi ke bozana ba intellectuel ngai na uto landa dernièrement na radio Kapi avocat mo na otange kombote aza mwana ya quartier Kimbangu akene États-Unis kaka po azoloba anglais te po azoloba anglais te ndezo sala ke malgré aza licencié na droit makomi kuna kombola ka balabala oyebi ke tanga azoloba ngo na radio place na zaki na yoki mawa ngamo na regretter na lobi jusque là tout ça nous aliéné mais comment omoni moyindo azali déprogrammé désorienté classe oyo bino bozo benga lokola lelo yo classe basali yango kaka eza pona intérêt mindele omoni nyoso bozo sala wana eza kaka pona kimondele pona bino mo kiboyindo eloko ezali monde eza ko évoluer lingi batanga classe té bava na rare bisika bazali basakelo mo te yango no benga ngo développement pona biso ba africain ba congolais en particulier monde eza ko nana yebisa ki mokili evoliaka mokili evoliaka te bisale londe evoliaka mokili ndenge basala ngo ezalaka ndenge na monde eza ko évoluer nani est-ce que soko tangi classe na lingala ndeko kozwa développement te donc pona yo bandi moka ka classe il faut loba français il faut tanga na monoko na bango mais bino batu bokota classe la civilisation la plus ancienne est la civilisation égyptienne vrai ou faux mais ça bongo siko soki biso batu to apprendre bango civilisation pour il faut que to no tanga na monoko na bango apprendre bango civilisation mais bino mo boa bomana tous les jours so en Égypte lelo unité pe mo beza tantôt plus tôt mais wana nyosu maele mabe ya loposo pembe na maele ne mabe nde wana zo ya kokotsa bokabwani ya koyinisa kabiso kiboyindo omoni mwayeto yeba yango malamu ezatende babobomani wana ezali mais bino siko ndongo zo babino baindo bosambela nzambe nini bino bosambela mais baindo balaki kosambela nzambe ya kela likona se bakoko na biso babengaki enza komba akonga mbombi yanda mvidi mukulu mpungutu lendo donc mvidi signifie l'esprit mukulu supérieur omoni mais yawe te ba yawe wana baza ba être superviseur lokola ba Yahweh ba ala ba izwara ezaka ba être superviseur mais bango te moto bakela likona se nde wana komona Yahweh aza kotinda bana Israël na Egypte baya koyiba ba diama baboma na batu soko sui bible na ba preuve makambo mais na ba preuve bimisaka mokanda na bango moko to bando tangawa mokanda neti nini kasi o bino bayela bino wana soki bible wana soko tangi nano soko zwi kaka Exode 3 bandaka kotanga ngo bandango na ba 10 bini na kati kuno komona yawa zotinda baya koyiba na bilamba na badiama awa na Afrique nzambe ya muyibi mena ko ebiso eza bosembo soki pozwi na Ezekiel 32 banda na 11 tanga ngoti na 21 komona Yahweh azosala piège pona ba exterminer population africaine tango zo ba chrétien ba aussi comme ba mona mage nondo za bo oza pe mobo te ba yindo ya ba chrétien bazala kate wana eza kaka libunga na kata kozanga koyeba nde baza komi comme ça ba chrétien baza ba mindele bisote engeta mutu munda koza chrétien tout le monde akozala chrétien na ndenge nini yo kenoko bible oka bino boko tanga ngo soko zwi kaka na Deutéronome 13 kuna balobi soko moni moto azola kiso nzambe o bakoko no basambela kate moto wana kuta za moto akondima ete bozwa ye boboma ye obi ko amutama motema mabe na sansi nini kuti faut sepela makasi poto sosolisa bayindo balongwa na pongi mais nengo za bilambo lati na biloko lati ya mundele mutasali yango na yoki mawa mingi ndeko bateko vocabulaire lamba eza vocabulaire Congo bien français ndeko bayinia mabolimbi sipona kombo omoni te kozo salerere elamba eza na français elamba eza na français na tuno siko tondolo na français babenga ngo nini omoni siko lokola bazaka na tondolo te moye bazana na kombo nango eza te mais biso lokola tosalaka bilamba nde toza na kombo elamba yo africain mutasala d'ailleurs eza bazin eza tissu africain ba premier tissera na monde eza bayindo o eza bazin yo somona balo ya bazin bino bozana ba izine sara bilamba ndongo lati tata na ngai swaka mokanda na bango tanga tozala kutu na ba char de combat tosala ebele bango miyibi bazana eloko te kenda wapi lelo mekei songa sima bino baye kokotsa biso na bosata na oyo bino boko benga lelo bonzambe yango nde ezokanga mayele ya bayindo bongo yokanisi nini tango nyonso tu oyo bakotindaka bino bobelelaka milimo ya bapaya tala esalaka mawa ndeko bayinyama nayoki moyindo azoloba
na beleli yo nzambe oyo bimisaki bana Israel na Egypte me ye azalaka na kati Egypte abima te sikoyo azosenga nzambe abimisa bana Israel mpo aya kozongisa na Egypte ubie mpo abimisa ye. Simoki Mbangu bazalaki awa o ayaki na message makasi mpona bino bacongolais baafricain en général bolukela yeka malere mote bino baafricain boaka ndenge kaka te mfumuki Mbangu biso tolukela ye malere te mondele nda yebaki wana poison mpo na bango mpo ayaki na bosembo oyo ekosalaka moyindo akoma lisusu moto omoni lokola esalaki bongo nde wana omoni ke moyindo mpo aluka kanga message nde akozwa ye akotia ye na boloko omoni me biso tolukela ngambo te kutu lelo nde tokolakisa bayindo basosola monene mfumuki Mbangu tala moyindo ndenge akomi. Est-ce que na moya lelo eza facile eke mondele na ndenge bosala makambo bokoma ti na niveau ya kovandisa bato kozongisa bato na esika ndenge ezalaki kala bokoko na biso na moya lelo mpona nini ezala facilité est-ce que yo somona nzete eloba si motu kaka kasi nzambe asalaka epa bato omoni bino nde bokanisa soko oyoki bakombo Abraham ozokanisa neti balaki extra rien bazalaki kaka bato ndenge biso omoni boye eza na problème na Abraham te me kasi mpo bino bokumisaka bango na bajésus nzoka bazalaki mpe na basi babala bazalaki na bana kaka ndenge biso tozali bango kutu baa na bango mosika basi bakende na bango est-ce que pourquoi bakose développer te me kasi bandeko na bango baye kodiabolize bino na makambo ya mabe oyo bokodevelope ndenge nini kasi siko fo tozala contre bango oyebi po ani contre mindele mais oui oyebi po ani babomba muta lumumba tala omoni so bozoloba makambo wana ndeko boyi moso lere moko ezosala na kati lokola mwa kanda boye bato na biso nyonso oyo ya mayele soki balingi balobela bayindo mondela ye kaka bomi ye mbuta lumumba telemi alobi soki nakangi misu mondela kenda bali babomi ye lobi kaka muze kabila walingi aloba babomi ye nani asa telema po avanger muze kabila omoni biloko wana ntango mosusu bino bayindo bozozanga bongo koyeba sankara kuna telemi po aboya makambo mondele bobomi ye muze alobi te na kodefa mbonga kaka bino moko banoir boyaki pembeni bacolaborateur na ye botrahir ye me wana eza nini kasi baye oyo mondele asalelaka baloposo pembe ya moyindo omoni oyo mondele asalelaka wana siko soki bosembo moko boye ye mpo elamusa bayindo mondele asepeli nango te nde akokamata abomi moto wana toza nango tomonaki no sikoyo toya koavance il faut tosala eloko nini axe principal alobi kwa bayindo eza kaka mfumuki Mbangu donc moyindo azonga epai ya mfumuki Mbangu mpo kombone mbangudi donc mozipoli ya bosembo soki biso banso tozonge pa ya mfumuki Mbangu nde mfumuki Mbangu akofungola baboyebi na bana oyo tozobota po tozobota basavant lelo omoni tala lelo kaka encore la vaccination synchronisée omoni bavaccin babiloko wana ekobebisaka bana nde wana siko boye pa mfumuki Mbangu mpo kuna bosembo ezali nde ekosala esekwisa bato na biso ya kati mpo lobi Afrique développée. Mfumuki Mbangu bakolanda ye na cimetière esika bakunda kuna na Mbanza Ngungu bakolanda ye wapi mpo ntango ozobaki fo bazonge pa na ye baomona ye wapi bongo lere bokendeke pa Jésus azalaka vivant nayebi te soki boyebi kote moko Yesu azalaka quelque part à vivant ngana kendo kotune mitu être suprême soki balakisi mfumuki Mbangu na mokila molimo Jésus aza na 3e position tala yo monaka Mfumuki Mbangu nano elongi nange ezoteya yo eloko te nanu fiere babenganga mwana mfumuki Mbangu mpo tala mayelo apesi ngai bayindo ebele te bazososola makambo oyo oloba boye eza problème te me na misala na ndenge oza boye Mfumuki Mbangu toyeba ye wana boya kotanga mibeko ya bikela kuna nde bokodécouvrir mfumuki Mbangu po mibeko ya bikela bino bolinga français loi ya création bino bosala bible po boya otanga ngo est-ce que pona oyeba nzambe fo kende kaka na bible mawa na bino bato bolukaka nzambe na mikanda omoni orke testament eza maloba muta kufa tikati siko bino banda batikela bino nzambo ya kufa wana kuna ka il est écrit nini pona Congo siko bino siko mukanda na bino totanga ngo kasi soko yepa na biso kotanga mibeko ya bikela ngana ye déjà na ye pembeni na yo awa toyende kosala émission mais okomi na centre te soko ye na centre okoyeba bosembo eloko nini eza na centre bopesaka bato formation to bolakisaka bato esika bozali po tokoya ti kuna bokoya kodécouvrir ebele baekole ezali esika bana batangaka écriture bayindo ezali makambo ebele po tolakisa bino ke bayindo mpe bakomaka po bino bokanza lokwa moyindo akomaka te omoni kaka bato lelo oyo soko olobaka français te oza considéré te soko olobaka français vous savez dire moi je viens de Sorbonne j'ai 4 diplômes wana bamoni yo mais ndenge tokoloba boye monaka moto otabi su nini oyo nzoka
mawa mingi. On peut parler la français des fois. Ah, nguya nzamba bakoko kati na biso po elakisa bino ke français ana oka monoko neti swahili neti lingala bino nde batu bomona yango lokola eza danger omoni yango na siko tolobaka ngo po totalisa batu wana ke français te moto ekobongisa mboko oyo bana poto siko bamsu babuka na mabe baloba bi mais moto azo rêver parce que so ebi anglais to ebi français c'est-à-dire au tournoyer te wana eza libunga menga na moni ba noir américain tozaki na bango dernièrement na mois de juillet baye koto oyo bazoya koluka bosembo koto oyo bino nde boko kende kuna me bayebaza kuna tala bango bayeba kaka outi koto oyo licencié okomi kuna boyeba service manuka est-ce que wana valeur service nini manuka koskwa basani mais oui nga moko nazoyebiso nalandaki avocat wana azokombola balabala kuna na États-Unis d'Amérique est-ce que avocat pe ya baaméricain soka ya kokombola pe zandu omoni c'est que bozala bino considéré te nde boa complexe complexe elakisi nini ndeko nanga nakobanga kutu te nakoloyebisa nde bango po balongwa kuna po complexe eza moto aza kobanga te sikoyo bake meti bakongolais baafricain baza na poto baafricain baza awa banani bana esika bien mais oyo bazali awa mopepe ya kitoko olia mopepe na fufu nalia kasi di mpo nasala matembele na ngai nalona boye eske ezosengelanga makambo nakende poto tala bamangustin ezoleka 300 francs mangustin yaka nango bango na poto amonela nzeta mangusta kote nini meme nzeta lelala azwango wapi omoni azwango wapi aza meme na nzeta bitabe nyonso eutaka wati me omoni ke eza mwa mawa mingi ndeko bateko bainiama bon te mpona mesana mingi na bateko nde omoni ezosala ja tosomonano parce que alobi mangusta mama na biso ngundama moke tala mangusta epa mama ndenge yali mbumo oyo mpe na paris ezali mangusta moko kombe 305 bosomba yango wapi eutaka kisantu omoni siko ebotaka na mabele ya kongo mbumu oyo ebotaka na mabele ya kongo na poto baa nango wana moko lobi combien 500 moko 500 moko 500 na 300 ok tiens 300 alors yebisa biso d'abord parce que là toujours monde comme si confusion ezali papa nkangi moto moindo est-ce qu'il y a vraiment origine bon omoni loko ya moto moindo bakotisi ye na histoire moko oyo ezalaka nango te papa nkangi ozongela biso mama biso moi eloko akobakisa yali ndenge osala mosala eza toomona pasi ya kimia eza pasi ya nini omona tozonyokama na kotambola te ndenge oteka bo soki moto moko ayo opropose mama tika koteka na mema na mboka bapaya okende nakokende na ngai te okende pwani olinga ovanda na Congo me ozolela pasi sikoyo kuna nde nakemona changement bongo bao baza na France baa na Belgique bamona changement te namonake loko batindaka te babongisaka mboka mpo tovanda kimia en tout cas merci beaucoup mama peso alors on par rapport à origine ya moto moindo bon omoni lelo oyo moindo ndenge bayeleka mwa lisapo na baje yango moto moindo akoma kokanisa neti bazalaka bandeko na mondele nayebi te nzeta pilipili ya mike pilipili ya minene mpe kobota kuna ubie osi omona manga mabele manzombo ebimisi mpe mbanga kofia bongo siko soki na banzete ordre ezali epa bato ndenge yo ya okoma ndeko ya Adamu na Eva bo yo koko na bino oyo oyebi ya mwasi na mobali oyo babota tata na yo banda bavanda na si babota mpe mwana moko mundele yongo baki mundele andeko na biso te andeko na biso te mundele andeko na biso na ndenge nini ozama motema makasi na motema makasi te premier raciste eza ye moko tata mokeli olandi po soki tata mokeli asala eke bayindo bazala bamindele mpe bala bongo premier raciste eza nani financement bozozwa eza ya mundele te tozwaka financement mondele te biso tosalaka nde oyo kuna tie 1000 francs oyo atie 1000 francs 1000 francs po totonga kokanisaka teke toza na nyonso oyebi motuna moko tunaka na sport moko bolekisaka cause na radio 7 oyebi yango cause pende ezalaka nini po toza na badiama toza na nyonso cause nango kozanga koyeba bonzambe na biso yokanisi mondele moto aye kolakisa diama bakoko nokutu balataka bachemise butu ya nord epasoki ya vizango mundele lera ye na moyibi na ye wana na lokoso nde diame komi siko lingo simba bakangi yo oyebi ke bano babotami lelo oyo ndenge bazoleka awa ata moko amona nanu diama te mayokaka ke RDC eza pays premier producteur ya diama na monde. Alors pour la ressource lelo parce que lelo eza première partie papa nkangi nini koyebisa bato baretenir par rapport à force ya kombo esika partout esika bato moindo ba ingeta moindo azongela kaka kombo na ye po kombo wana akozongela ekosala identité na ye kombo wana akozongela
soka bando boya kaka babenga ye André ye moka omona ka ndenga ko banda ko vibrer po il faut ye baboye même na molimo omoni baye basalaka ba biloko wana balukaka pe mutu kaka ta na kombo. Merci beaucoup. Omoni merci merci beaucoup. Donc to komina suka émission na biso ya lelo, je pense que baimboka bolandi na bokebi makasi. Ah, donc moto moyi deux fois zongi la bokoko nae nenge papa kangi alobi pour que bon somi unité nae ezonga nesika nae. Un grand merci na batutu balandi biso à travers le monde. To bo sanité humaine qui a là na Paris de la nation, hein? Na Paris et puis il y a la grande famille Osaka nous Kashidi Mwanda na Londres na batutu besoin d'habitude de partout numéros affichés au bengi biso sur dans la préoccupation, il y a pas de problème parce que émission prochain bon on avait ba numéro mosusu Yasika. Bye bye. Un grand merci à Patrick. Patrick, hein? Patrick Motonanzambe. Oh, avant d'ici caméra. Patrick Motonanzambe. Bye. Bonjour, Nabandeko, tout, bonjour, on a besoin de partout à travers le monde. On est de Sarabino qui est la clé de la réalité de la ratricage parce que tout le cas d'information na source. Na source juste pour nous satisfaire bino. Alors motumo tabung bato balingara match bote ko mona match ote ko le dernièrement match à Vita contre Renaissance, match où Vita gagnaki par 2-1 où bata Vita ba sepele ko sarante parce que Renaissance ba on est ko tia mon retro pour ba Vita clibien ba melisi bango biberon pour bazana no bana. Alors juste après match on a c'est vrai bata Vita ba sepela qui Batu, il y a Renaissance, il y a qui na monoramboka, mais makambo pe salamaki il y a nenge na nenge. Et là comme sibiso parce que tout kutanagi na ngo brisque parce que biso tamolara partout na ba outil de travail na c'est-à-dire caméra moini en cas de information qui échappé bisoté. Ah non loin même ligne. Tout est là moi qui bon na esrewana bon na comment est-ce que ba supporter ya Vita ba bomana ki na ninga mukete à cause il y a 1 million de francs congolais. Et dans la membre d'honneur moko ya Vita Club, on est là on a même ligne a promettait ki ba fan topé ba supporter ya Vita Club que ceux qui vite gagner ba ya on a même ligne ba luka ya repesa bango misolo. Alors ba yaki azaki belé a misika li boké ba francs congolais 1 million de francs congolais. Il a fallu taper ça bango na coucou. Nenge bobi ke bato bazanga na balar ba luka rappel le kumo apesi bango na ndenge mo kaka ya boye. Siko imaginer siko ba supporter ba ki moi groupe ba wele limbongo ezaki danger. Tant bazo wele la mbongo police ezaki pemeni ba que non ba pesi bango 1 million de francs congolais. Siko imaginez vous policiers azwara 50 000 francs congolais équivalent à $50. Siko mona mutu moko ba pesi bango 1 million de francs congolais à l'occasion de rien car rapport na sentiment. Ba policier ba landa bango ezalaki guerre. Ah on a même ligne esika tozali no loin no loin esika tozali. Ba mbila balandi non seulement pour na ko sécuriser bana mai mais pour boto la bango linkonda on ba pesa bango 1 million et comme ya bango et bimilo roi neti ba supporter à Vita ba yibi mbongo royiba or ba kabel ba ro kabela. Parce que comment qui guerre entre ba supporter na la police. Vous imaginez Suko moko azui monga bino mongo yo to ti loin poteur va la on la même ligne le roi va payer 1 million de francs qu'on la biso ba supporter to kabola yango azwa monga ko on a ça sous-vêtement Suko ba mbila ba landa ye bon mona ba image ba kwisi na se de façon que ba boto la partition hein parti on a linkonda mon solo nzimbu l'argent falanga ba boto la yango comme ya bango mais Suko ba supporter ndamba za ki wana babi tout le monde mbongo na misu to ko ndima jamais que na maboko policier parce que le roi neti au côté ici musuni na munoro ngando siko pour récupérer musuni wana imaginer la suite ezaki guerre mais les gars na ndenge nini to tiki bino bolandango bien bolandango bino mo boza moi idée bon ça est-ce qu'on calcule la cima hein tant bolanda bo réfléchir maman la cima suka ki ndenge nini hein de la nation tant bo talango muta mutu siko akotia réponse na suka e ba tuna mutuna suka nango suka ki ndenge nini mais botala ndenge nini population c'est-à-dire ba supporter à Vita bazo ndongo na la police ngana zaki wana na matériel nanga na boule kaka ya osa musa nanga bien que zaki difficile mais to s'imposer qui et puis nazwa ki image wana o bolanda sikoyo
image on a peu pour ça plaisir surtout na batutu à vite balinga vite appelé libanda pourquoi pas tout peut supporter football na biso na profiter juste avant que tout élément oyo la pesa mbote na batutu ba revendre masolo bavant les grands messieurs Eric Kipopo, Karine Poko, Stéphane Moussassa, Koloba Blouson, Cyril Kina na pointe, et puis Tobo Sanité à RTB Lesouda, Ange, Jude Mwaka, na Suisse, Tobo Sanité Chimène qui a la très utile, très importante parce qu'il y a Vanta Masolo, et puis Maman Labiso à Nick Congo. Hein, Nadine Water, et ça la bango plaisir, élément oyo. Moi c'est Homos, Baïniam à la noblesse dans le son. Numéro on a besoin affiché, rôle on a besoin à Facebook. Homos, la noblesse, il suffit de taper. Hein? Donc, dès qu'ils ont composé affiché, ou le on a la Facebook au monde. Mais en attendant, pour avoir un élément, surtout un grand merci à caméraman Patrick Motonanzambe. Patrick Motonanzambe, moto a vendu ici caméra, n'a mukete. Mais, Patrick Yenga, bien sûr, Patrick Yenga Motonanzambe, des fois, tu es moto à Satan. Patrick Yenga Motonanzambe. Car tu as un élément, tu as un balasima. C'est-à-dire, il ne faut pas créer trouble. Il ne faut pas créer trouble. Si vous avez un supporter ou une équipe, on a posé au Kabele la bango, au Kabele la supporter, Kabele la bango, on a bien un kimia. Et non, ils ont un trouble. Ce n'est pas du tout bien. Parce qu'on ne sait jamais ce que un coup à la police parce que les policiers ne sont pas balinga utoti kata mukete ki mbongo wane kene donc mbongo wana pona ba considérer wa mbongo ba pesa ki bango mais ba innocent na likambango ozomona yango to beta c'était même la batu mususu bazaka en esprit wana on kabela batu mbongo il faut kabela bango en public surtout kabela so na nini c'est pas du tout bien et puis ba club ba supporter au bazar reconnu na ba club ba déjà bato ba travaillera trop tout le monde a même une équipe nationale il faut ba club wana ba jouera bango en charge et non ba comme ba commander ba comme ba comme esprit moko ya cupidité ya loko so mbongo c'est pas du tout bien parce que landara bato wana vie pesa biso sala biso bo on ne sait jamais parce que nzo sabino ki ba image wana botala ngo niveau ba policier ba landaki ba jo wana bon mona wa zai na mbongo ndenge alali na setata mukolo ayibi na été mais mbongo ba kabeli le roi muto kabeli ba kabeli on a place moko public pour ba mona ke no za grand prêtre écrire ba makam ce que comme guerre na la police mais muto kabeli ba mbongo akenae mais ba mbongo potana muto na sa kenene kala bango ba tikali ko potana mais muto nezali est-ce que ba policier ba zwa ki mbongo ngo to ba zwa ki te ba supporter ou ba qui sengo pour équipe le bango gagner vite est-ce que ba tika qui na linkonda nzimbu l'argent misolo boye bango kaka na image tongo yo mo Rolando mo rocha suite parce que football faut qu'on se le dise na mboka na biso ezelo ko sakana ngote à part non ba chande to uchi ko zo ba chande on a football to zong na histoire même dans le temps na 1960 avant de l'indépendance, il a fallu Mikado na Vita. Ba beta match et puis ba potana pour troubler bima. Ou de benga ba kufa à l'époque martyr il y a 4 janvier mon toto est bien. Pourquoi? Parce que trouble bandaki na match Mikado contre Vert Club. Yango to lingi te que histoire s'est répétée parce que déjà ba bana ba mokate ba bana banzala et puis tension ba tous attendu on ne sait jamais dans un système. Pour mingi mo pe boye ba hotel bazo ba bia les 19 aux années les 19 aux années alors makamususu tant on a reposer acte hein même si aux en mbongo na même si aux anani il faut réfléchir au tapé na place ya bande comme mususu parce que là on soit au kabelo mbongo mo empoisonné au kabeli mutu mbongo mais na ndenge ba tout ba mona au kabeli mbongo pour ba potana yo no makamne sala non c'est pas du tout normal alors tout temps comme mutu on a kabeli mbongo parce que il pas na biso na minute bon hein les appels au et pas na biso ya randengo autant comme on a été avant na ndenga vandi mais acte à poser ne mutu et ça qui surtout réfléchir sur yango parce que le keli ba supporter ba problème na makambo ba ebakité alors toujours clôturer to landa image wana bon mon abino mo comment est-ce que makambo ça bon mon ndenge supporter a bon mbongo na sous-vêtement pour azo banga la police bazoa et la police peut ba tirate parce que ba qui armé jusqu'aux dents ba qui armé jusqu'aux dents
mais neti na film tozokabwana image yango bolanda yango mpe tokutani mbala ya nsima toujours na cleboa.com.